La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeta. Bande konanga affaire Denis Lesi, affaire prophète de la nation, otobengi na kombo ya Denis Lesi, na miniti oyo, problème oyo, likambu oyo, est commis vraiment grave. En tout cas, n'outil que la binoto landa, le frère Emeka nous a épé kolobelango. En tout cas, à l'obé livrement état de santé, il y a prophète de la nation, Denis Lesi na minute oyo. Nasi lobi na sela kibino émission, to yaki na émission na biso lobi pona kolobela. Lo lenge nini oyo, prophète Denis Lesi santé na ye, ndenge nini eza kokende. Est-ce que évolution eza ou ezate nasi lobi na ebise kibino ke tozalaki ata na information mon côté tozalaki informé te par rapport ya santé na ye tozalaki informé te soki évolution ezali to évolution ezate. Alors na minute oyo pasteur, s'occupe pasteur, s'occupe chantre, na évité soit à pasteur, le frère Emeka nous abimaki penza, ayaki, aloba ki pe na parabana nzambe, apesa ki pe message, elongo naba pasteur, tope naba tutu, oyo balandaka prophète de la nation, Denis Lesi. Bandeko nanga, olingaka prophète Denis Lesi, olingaka mama Tina, to continuer ko soutenir bango na ba prière. Lobi na émission na biso peka keleka ki lobi na butu to tiela kibino grand frère ya mama Tina azalaki vraiment très fâché ayaki kotomboka concernant makambo ezoleka na réseaux sociaux ayaki kotomboka ndenge batu bazoloba ke non mama Tina nde aza cause ya maladie ya Denis Lesi atomboka ki penza par rapport ya ba leson di oyo ezolobama na réseaux sociaux. Alors batu balobi ke non mama Tina nde aza à la base ya maladie ya prophète Denis Lesi. Siko ndeko ya mama Tina aye penza ko expliquer clair alobi boye. Mama Tina tangu asalaki AVC, est-ce que internet ebimaki ke non pasteur Denis Lesi nde mutasalisa ki AVC to ebimaki nini. En tout cas la famille bamakambu eza ebele concernant maladie ya prophète Denis Lesi. Chose grave eza ke ezala ndeko ya mwasi na ye o azali bongo grand frère ya mama Tina propre. Yepe ayeka ko ebisa biso likambu moko ke Denis Lesi il faut à se repentir. Ce qui est obito landa maloba oh le frère Emeka no alobi le frère Emeka no pe ayeka kana liloba moko wana ke Denis Lesi il faut à se repentir. Alors toyebite est-ce que ezakanda nzambe nda lingia komisa prophète Denis Lesi na ba niveau wana nzambe nda lingia komisa ye na ba condition wana pour que à se repentir to eza nini tozoyebate. Alors bato alobi ke non ndeko ya mwasi na ya lobi ke eza kanda ya nzambe. Soki deja ndeko o azali bongo ndeko ya mwasi ya prophète Denis Lesi aye koloba ke eza kanda ya nzambe, c'est-à-dire yende ayebi eloko nini o ndeko na ye amona kana libala. Yenda ayebi eloko nini o ndeko na ye amona na libala. Et puis ndeko ya mama Tina a précisé bien que pasteur Denis Lesi bakanga kaye akotaka prison aoumela na prison mais mama Tina asimba toujours église wana ezaki toujours en forme église wana bandimi bazalaki église wana bandaki ko prêcher en tout cas mama Tina asimbaki église wana et ndeko ya mama Tina lobi que si ça dépendait que de prophète Denis Lesi mais lelo église déjà et comme boîte de nuit.
eza ba parole moko o ndeko ya mama Tina abimisaki, ba parole moko ekamusaki batu, ba parole moko misu esekisaki batu, ekamusaki batu. Alors jusqu'à présent, phénomène ya papa na biso Denis Lesi, maladie na ye, olingaka Denis Lesi, sambela pona Denis Lesi, olingaka vraiment prophète de la nation Denis Lesi, en tout cas, sambela pona prophète Denis Lesi, soki olingaka ye, obondeli pona ye, po état na ye jusqu'à présent, eza vraiment malamu mingi te. Bon, mona même moi si na ye, même ibana na ye, même bandeko na ye, bazobima même pas na réseaux sociaux pona koya koloba parce que na minute oto loba Denis Lesi nanu ayoki bien te. Soki bato ba komo lobela déjà likambu ya repentance, Denis Lesi face à la repentance sincère. Alobaki likambo repentance sincère au maniki alobaki yango. Alobaki que Denis Lesi il faut à se repentir, il faut à la repentance moko ezala sincère na kati pena ebi mapena na kati ya motema na ye. Alors maniki ayaki na réseaux sociaux alobaki pe kaka likambo oyo moko. Koto peto yo ki pe koto yo ndeko ya mama Tina ayepe kolobela kaka likambu ya repentance oyo. Toye koyoka pe le frère Emeka nous abimi pe na réseaux sociaux ayepe kolobela kaka likambu ya repentance. Alors toye bite ndenge balobaka ke non Denis Lesi na tango akala bino moko boyebi bato bolanda kapenza réseaux sociaux. Denis Lesi amutu moko toyebi ye très bien. Mwindalange bandi buzoba la famille. Denis Lesi aza mutu moko oto yebi très bien. Mutu moko ko bunga Denis Lesi azate. Mutu moko ko loba onga na yebi Denis Lesi te azate. Parce que Denis Lesi ba série wana oyo osala pena ba bikamwa ya mbanzondo. Soka lobi zwa ko pocha likola mes ya TV ozuko pocha likola TV asambe liponda mai omeli batu ba bika. Denis Lesi sala ba bersi moko na église na ye batu babika Simba TV a prophétisé abondelo Simbi TV pena boye maladie esili ba témoignage eza na batu ebele ba témoignage penza pona makamba Denis Lesi o asala ezali. Alors ndeko ya mama Tina tango aleki na émission alobi ke ba plein nyonso o Denis Lesi sala etikala kozala ya malunga te, etikala kozala ezaki ya makiona, etikala kozala ya normal te. Wana ndeko ya mama Tina sans kobanga, je vous dis ndeko ya mama Tina sans kobanga abanga ta eloko te alobaki babiloko wana nyonso na TV. Alors si ça dépendait que na pasteur Denis Lesi mais église de l'ekangama soki église evandaka soki église ezo ko exister tisiko ezapona mama Tina ba renfort ya mama Tina za servante de Dieu ya solo. En tout cas ndeko na ye alobaki penza ebele. Message on ndeko ya mama Tina yaki kopesa ezakaka batika ko salir réputation ya ndeko na ye parce que même Denis Lesi ye moko ayebi ke mama Tina asaelaka nzambe na ndenge ya solo. Bandeko nanga moi je comprends pas ceux qui to olanda même ba vidéo o totalaka nini elekaka na église ya pasteur Denis Lesi. Même iso to olanda ba vidéo bandeko o bolanda ka ba vidéo ya Denis Lesi so ino bolanda te boke ko bandela bolanda boke na chaîne na ye boke ko landa. Ce qui pasteur azoteya mama Tina vanda ka calme o mona otala ye na misu moko toye barate so pa dutaka na ye na mate yango so ndeni toye barate. Mais au moins, mama Tina, aza vraiment vandi vraiment concentré. Aota la mobali na ye, mokone longia mawa, toye barate soki ezalaka vraiment pasi, ayokaka pasi na motema soki ezalaka nini. Alors ndeko ya mama Tina alobi très bien. Mama Tina ana motema. Basi ebele obozo ya kofinga obozo ya koloba mama Tina ana motema mwasi moko te a permettre mobali na ye aza pasteur mobali na ye aza prophète de la nation de tolobaka mobali na ye aza mutu munene. Alors mwasi moko ta ko permettre mobali na ye akekobina kana ba fille na boîte de nuit. Mwasi moko ta ko permettre ango ndeko na biso mama na biso tantine na biso manike ayaki lobaki penza mais manike soki ezalaki yo na part na yo olingaki o accepter mobali na yo aza pasteur mobali na yo aza muto atelemaka liboso a cher mobali na yo aza muto ateyaka liloba nzambe mais mobali na yo aza ko se permettre ya kokota ba boîte de nuit na ba fille balati bilamba te babinaka liboso na et puis ba affiche kango na réseaux sociaux. Eloko wana mwasi moko ta ko accepter.
Moi si mon côté a koki ko accepter eloko wana. Mais maman Tina quand même il faut te féliciter kae ana motema munene, ana motema boyambi et en plus ana motema bo mama. Mama Tina wana bomona ana motema bo mama. Makam susu o ya sala ngana osala ngote. Ngana osala ngote, moi je peux pas autoriser mon balo aza serviteur de Dieu, mon balo aza pasteur, mais à côté kaneba boîte de nuit, azo s'afficher nae partout, azo s'afficher azo sa na makambo ya tina te, azo sa na makambo azo se pelisa nzambe te. Alors moi si de son côté à se sentir humilié, alors mi mona humiliation moko we liboso na ye. Mama Tina wana o bozolo ba question ki deni laisse le loi kufi et ozala problème à Mama Tina mais boye ba ke Mama Tina ana makambu ebele o ya supporta na libala na ye o soki bazwa ki bandeko bolo babongo ba koti si bino na libala wana bolinga bo se permettre ya ovanda te bolinga bolinga ovanda na libala bongo te mais quand même Mama Tina avandi na libala na ye pendant combien des années baboti bana bakoli ti bakomi na ba niveau wana combien des années ya mariage. Oh basali bango mibale tozala na compréhension to comprendre pas si ya Mama Tina naloba toujours Mama Tina elo mo photo ye bananu aza femme forte aza moi si oyo toko kite ko yo ko isela e ber ce qui le problème e komeli mobali na ye na bajar ya basi mususu mele basi ba divorcer kala kenda soki lelo to bito zonga na histoire a Peniel a pesa ba raison que pasteur Mike Kalamba ya zaka mobulu Peniel a pesa ba raison que babanda ko betara ye Peniel a pesa ba raison que pasteur zaka mobulu anyokola eti akokate eti akena ye on a ba raison au Peniel a pesaka mais pas ya prophète de Nilesi et mona na kaboye bablo monsieur bande ko mona a hôtel a rova na bar moi si moko ye a vandelier bazobina ye koto azomela mais tout ça moi c'est azomona ngo après ba ya dimanche mobala telemi na cher moi si avandi mobali ye moko bande ko sentir humiliation te mais moi si de son côté abanda déjà ko sentir aza humilié. Moi, ça va pour sentir humiliation. Alors, à un moment donné, tant où que prophète de la nation, pardon, à quoi il m'a dit, toya karate toya kofinga ka moi si naye, toya karate toya kolobake c'est que moi si mutasala kibwe. Si réellement que pasteur de Nile Sabada koloba marabanda kuna lobake pas manique, alobake pas bande comme c'est le moment, bobi miseango na réseaux sociaux. C'est le moment, la place bolobake non. Tokoya ko bimise yango soki pasteur Denis laisse akufi non pour mutu soka kufi akoya ko se justifier te alors c'est le moment za envie bo bimisi yango na réseaux sociaux to yeba likambango eza ya solo to eza ya lukuta c'est le moment biso to yeba likambango eza ya solo to eza likambu ya lukuta il faut to yeba yango. Mendenge tozo sala kofinga mwana mwasi ya batu koya ko titoya kaye na réseaux sociaux quand même to féliciter ye aza mwasi mo makasi mwasi ya pasteur de Nilesi aza mwasi mo makasi aza mwasi moko azo sala ebele na ministère a mobali na ye azo défendre mobali na ye ebele na ministère a mobali na ye azo lona na ministère a mobali na ye mokutu azalaka vraiment choté na ministère na ye mobali na ye moko azala vraiment sûreté na ministère na ye mais soki lelo ministère a Denis Laisse telema makasi to ye bakepo derrière ye azana mwasi moko oyo aza puissante mwasi moko aza puissant mwasi moko azana makasi mwasi moko aza courageuse mwasi moko aza femme battante mwasi moko azana intelligence. C'est là qui fait que pasteur de Nilesi, prophète de Nilesi, a continué toujours, a combattu toujours l'église nae, et ça grâce à Mama Tina. Il y a des fois, vidéo, monsieur, et bima na réseaux sociaux, combien de personnes ba mi tout naka, yango ba nzinyo openda ba kenda kosambe la kuna poani. Combien de personnes ba mi tout naka, ba nzinyo openda balandara ni l'église wana. Mais peut-être bandime belé baza wana pona Mama Tina, peut-être bandime belé batikala na église wana bavanda na église na po balandaka Mama Tina, peut-être bandime belé baza wana pona Mama Tina lelo soki Mama Tina aza lisu wana te omona bandime belé pe baozala wana te. Omona bandime belé baozala wana te. Alors quand même moi si à bongo, il faut te féliciter. Mutu moko abungi via Denis Laisse azate.
Denis Lesi ya Kalana, Denis Lesi ya Lelo, ils deux personnes différentes. Muto abungi via Denis Lesi ya Zate. Alors, botika koya otaka mama Tina mal à l'aise dans les réseaux sociaux. Aza femme forte. Aza muto to beteli maboko to féliciter. État à Denis Lesi, santé à Denis Lesi, état de santé à Denis Lesi. Balobi que il faut à confesser. Il faut aller la mawanzambe. Tala, nzamba comme ça batu pe na ba niveau moko boy po batu atato la monene na ye. Nzamba comme ça batu pe na ba niveau moko boy po muto avanda pe na muto comme na niveau moko boy à se repentir. Aluki nzambe na ndenga solo. Selon Nani Ndeko, il y a Denis Lesi, il y a moi c'est un pasteur Denis Lesi. Selon le frère Nani, frère Aimé Kanou, selon Bango, Denis Lesi, il faut à se repentir, à Lukanza Menandenga solo, à tout bela bamabe oyo asala. Selon Bango. Alors Bango ne bayebi, ma bénin, oh le frère Denis Lesi asala, oh le prophète Denis Lesi asala, pardon, oh biso to yebite. La famille nanti que la bino Tolanda nanu ndeko ya nani, Tolanda frère Aimé Kanou, pardon, Tolanda papa na biso Aimé Kanou après Tozonga Sima. Quand dans l'Obara, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, abonnez-vous, commentez, likez, partagez sur Facebook, partagez sur WhatsApp, partagez sur Messenger. Et quand vous abonnez, activez la cloche de notification pour ne pas manquer l'analyse autoroutière ou Ekoya Sima. Alors la famille, sans plus tarder, notez la bino, Tolanda le frère Aimé Kanou et aux Amalamu. Emelenga vidéo, Nzambalola Pambo la bino, Tolanda. Dossier, il y a Denis Lesi. Moi, ça m'a fait mal. Quand j'ai appris ça, je me dis, Seigneur, j'espère que ce n'est pas vrai. Je souhaite et j'espère que ce n'est pas vrai. Mais je pense aussi que ça peut être un temps pour que Nzambe Asolanaye bien. Parce que très souvent, en tant que Basali Nzambe, Dieu nous avertit de multiples façons. Et plusieurs fois. Ce que vous avez fait, peut-être contre mieux. Et là, tu n'auras pas le choix que de l'écouter. Ça me dit à Somo. Le 8 novembre. Le 8 novembre, le lot. Le long de le lot. Le 8 novembre. Ce que je dis l'autre fois, qui sait, c'était un message pour lui, pour que Azo à disposition, pour qu'il revienne comme il était avant. Moi, je te le dis, et à la prédication, et à la prophétie, tout ce qu'il faisait à l'époque, moi je le considérais, je le voyais un homme de Dieu, un serviteur de Dieu. Tu vois, je ne veux pas dire qu'il ne l'est plus aujourd'hui, mais je le considère toujours comme un serviteur de Dieu. Mais après, nous tous, toujours dans moment il y a faiblesse dans un moment où il y a fort. Alors quand tu es au temps il y a faiblesse, il faut savoir comment on se comporte. Et au finish je me disais peut-être qu'il y a un problème, il y a une maladie qu'il faut soigner, une maladie mentale qu'il faut peut-être soigner le plus rapidement et qu'on ne voit pas. Nzamba Soloanaye ayoka bien et que quand il reviendra et qu'il soit guéri surtout. Je ne veux vraiment pas que Azo maladie moko oeko ezala éternel ou bien ou maintenant et memaina liwa. Je prie que ayoka Nzambe et qu'il revienne comme il était avant. L'UNESCO l'a déclaré. L'UNESCO l'a déclaré que plus de 40% de la population qui a un problème mentaux. C'est le prophète Denis Lesi. Il est souffrant, il est actuellement à Paris. Mais il y a quelques mois ici, c'était pas vraiment bien. Il y a tout ça. Mais au moins, vous pouvez dire quoi par rapport à cet homme? Je pense que, en fait, il a mal compris le message que j'avais donné. Bon, on m'a posé une question, je crois que Zaki Miguenyema, oui, qui m'a posé une question sur lui et puis un autre serviteur de Dieu. Alors, Franck, toi tu le sais, tu au Salaba émission en bateau. Oui. Quand on répond, généralement, il y a des réponses oyo, ils ont une intelligence, ils ont un contrôle. Mais il y a des réponses oyo, tu ne le contrôles pas. C'est le Saint-Esprit qui te souffle, qui te dit ce que tu dois dire. Alors, la question n'était pas prévue. Et pouf, je sens j'avais ma réponse à moi. Ok.
j'avais ma réponse à moi, en fait, pour me protéger contre Batouana, pour me protéger contre... Et puis, j'avais la réponse du Saint-Esprit. Et ça se joue dans la seconde. Ça se joue dans la seconde. À un certain moment, je dis, ok, bah, détruire. J'accepte que je sois détruit, mais que ce que Dieu me dit de dire, soit dit. Et je l'ai dit. Je savais que ça pouvait faire, ça pouvait lui faire mal, mais je ne pense pas qu'ils aient qui pour ma bénaïe. Je dis que je l'ai connu il y a un temps. Il a évolué, mais ce qu'il est devenu, moi je partais dans l'église. Mais ce qu'il est devenu aujourd'hui, moi, même si je suis singa, je n'ai aucune idée parce que tout ça, les sous la vision. Je me souviens. La vision. Il a mal pris ça. Cependant, c'était une façon, peut-être que le message au Nzambaza que Zonga Nenge Ozaraki avant. Parce que ce qu'il est devenu, bon, c'est un choix. Je peux dire c'est un choix, mais moi j'ai toujours dit, je crois que j'ai parlé avec quelqu'un de très proche, je lui ai dit, je pense que le pasteur a un malade. Parce qu'au Moni Awa, tu as un sérieux problème. Le problème, c'est très souvent la maladie mentale. Tu soignes un pendate. Ah, Bissona Congo. Ah, ouais, Bissona Congo. D'accord. Très souvent. Et moi, je circule dans Nzela. Non, on a un sérieux problème mentaux. Ah ouais? Je te dis, bah, oui. Il n'y a pas que moi. L'UNESCO l'a déclaré. L'UNESCO l'a déclaré que plus de 40% de la population. Voilà la famille wana totu kolanda papa na biso Emeka nous tolandi e penza ba propos na ye selon makambalobi pona papa na biso Denis Lesi. En tout cas to senga na bandeko to lingaka prophète de la nation na bandeko nyoso to lingaka ye to bondela pona ye quel que soit bobeba na soki ndenini to bondela pona ye to lukela ye liwate mais to sambela pona ye nzambe azana na bosenga na ye to satir azongela musala nzambe. Tosambela po na ye po nzambe azano na posa na ye en tout cas et ozala bien libondeli ya yo libondeli ya nga libondeli ya ndeko mususu et osala force pour que pasteur Denis Lesi, prophète Denis Lesi, à se rétablir, à zongela biso lisusu, ndenge a mesana. Alors ndenge bato balobi que il faut à se repentir, donc il faut à tout bela, yemo kwa yebi, yena nzambe na ye, yemo kwa yebi nini o ya sala, yemo kwa yebi eloko nini o yefo asala, yemo kwa yebi nini o yefo aloba, yemo kwa yebi nini o ezo senga, pour que ye azongela ndenge azalaki. Nzamba lola pambola bino tokutani à la prochaine occasion. Ceux qui t'attendent Nzambe azongite 42 tolobaka. Abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Partagez sur Facebook, partagez sur WhatsApp et puis partagez sur Messenger. Tokutani occasion. Tokutani à la prochaine occasion, pardon. Ceux qui t'attendent Nzambe azongite. Bisous. Bye. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapet.